Bato vraiment nanu baza important oyo wana oyo bayemba na lisaponge. Bon omoni mpe babilo mosusu mpe kontaka neti moto lokola Marie Paul ayalaka na mouvement, mais moi je te vois babiloko mosusu et compter mpe bacritère wenge formule originale faire azalaka te faire aye dernièrement na wenge comme atalaku atale monde kona ngai yebisanga njembo ni faire yamba formule originale ayemba te na wenge ayemba album te eza siko bato baza wana bayemba album parce que yo bakozo faire bazui wana grand chanteur faire mais bazui yo siko oyemba nzembo nini répertoire o bango babanda yo zala te oyemba te. Marie Paul c'est ça to comprendre Marie Paul aza mona wenge malgré tango bakabona ki akesala elle Paris na tout ça, mais Marie Paul aza kata wenge bon soka été on fait on sait pas oyo ke histoire ya wenge toko tala wenge tango ezalaki na ghetto to wenge ese bimaki poto ko beta lisolo ya wenge ese bimaki na miso bato wenge bimaki na miso bato eza oya bawera oya bajibe oya ba dolphe wenge wana mais ya Marie Paul te po Marie Paul asa kendeki mais par rapport au tala makambu ki apele makambu ba Marie Paul nanu penate ba faire pende bazana do rena didogo simba na mte po basa o basa de ona bada mi kol de makasi donc moi pele ko simba te bon pe batika nanu pena do to ko no to mona do. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de suivre Congo Mokili Télévision et spécialement dans Historique Culturel. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous voyez l'environnement, le paysage, ça c'est Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Kalamou, dans le quartier Matongé. Donc nous sommes ici, tout sillonné pour nous tous les propos qui concernent l'événement de la République démocratique du Congo lié à Wenge Musique 4x4, bon chic, bon genre. Donc est-ce que absence il y a Marie Paul, per réclamation et présence, il y a faire gola, ils sont dérangés, et c'est nécessaire par rapport à les fans. Il y a au bateau balinga bango mingi pour structurer à nouveau Wenge musique à 4x4. Alors propos à moko na moko na kati vidéo, propos à moko na moko na kati Congo Mokili Télévision. Suivez. Bon pour moi Wenge déjà ezali batuana déjà. Oh bomoni baembaki Werason baemba même basali Wenge Musika Werason Didier Masela les Boula baye na Dolphe Domingezi basangani po bakolisa mouvement. Donc batu vraiment nan baza important oyo wana oyo bayemba na lisaponge
Bon, au moni pe babilo musu pe kontaka. Neti mutuloko la Marie-Paul. Ayalaka na mouvement. Mais moi, je te vois, babiloko mususu et compter pe ba critères. C'est-à-dire Il est bon chanteur, mais ba critères musu pe ba compter neti tozala na libota na famille. Moi na moko boya mankara papa na e trop. Ntango ekoma na likamoko ye ba faire voyager baninga to mona o mankara papa fazaka ba oyo ba mankara papa te papa sala nini atindiki bango ndenge na monela makambo oyo eleki ndenge wana c'est comme si ça bouton mais toloba ndenge wera salobati solo la bien ozo solo la bien te bato to ba ye wana ba solo li bien o mona melia ba tu ba ali ba manda chante talaka manda chante chango na chango manda chante vraiment manda auto ebi grand eti pona nini manda vandi wana parce li solo a solo li bien donc c'est ça quoi. Maintenant à ce qui concerne Ferrego là par exemple pour Ferrego là je dirais moi na tchuka quoi par rapport à Wenge bon azali mona tchuka mais ayemba te na Wenge ayemba album te eza siko bato baza wana bayemba album parce que yo ba kozo faire ba duo wana grand chanteur faire mais ba duo siko oyemba nzembo nini répertoire o bango babanda yo zalate oyemba te c'est ça makama solo moya ndengwana vérité il faut ezala ayebine koyemba a grand chanteur mais siko ba kozo oyemba na place ya nani pour répertoire wana ta Wenge babanda mobimba bayemba oyemba te. C'est ça le aussi que bomiye yango wana. Na Wenge formule originale. Faire zalaka te. Faire aye dernièrement na Wenge comme atalaku. Ata monde ko nanga yel sanga nje moni faire yamba formule originale. Ayemba te. Marie-Paul c'est ça. Tu comprends Marie-Paul aza mona Wenge. Malgré tant bakabona ki akesala elle Paris na tout ça mais Marie-Paul aza la kata Wenge. Bon soka été on fait on sait pas pourquoi soka été bon. Mais faire, par reconnaissance, selon moi, par reconnaissance, on va associer par rapport à Zala qui n'a qu'à formule. Malgré malgré on va associer. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais logiquement par là, na clan Wenge, nde Wenge Zala qui, biso tout ça, même Yomo Kozana, on dit que non, petit wana, azane petit mou boya kaka, mais rien batté. Ngala yeba biso un moment moke faire c'est à dire que na mon affaire na concert moko ya Marty ça qui kermesse la carte stade de Marty à l'époque où tout quand il était suspendu par wera ni faire yaki va présenter à ça neti aborama ba créer c'est un peu ça mais artiste azala quand même azala mona na kati ya Wenge ba ko associer mais Marie-Paul je regrette pourquoi na habité Marie-Paul oui aza mwana Wenge Fere oui aza mwana Wenge mais surtout le bito tala na misala na bango ndenge bazaki na kata Wenge ou bien na ba tête d'affiche ndenge bazalaki to monaki Wera to monaki JB to monaki Adolphe Dominguez to monaki Didier Masela to monaki Blaise Boula et puis to yeko mona bato ba yeko seconde bango na sima toye komona mutuneti Emilia Demingongo toye komona Alempela toye komona Manda Chante toye komona Tutu Kaluji ba Roberto Kokota ainsi de suite ndenge Wenge zalaki wana tango babwaki album ya wele wele oui toyoka ke mata ya vayemba pe na kati oui moi guerre mo kezaki na mo deuxième fois bayoka kana c'est Marie-Paul oui et le bama na ngopo azape mo na mwana Wenge mais tango bango bakendeki tango basala album ya wele wele na histoire wele wele ba tête d'affiche balakisa biso bango ke bakangi bango bakraka ezalaki bato on atangi wana comme administrateur déjà Marie-Paul asasalaki déjà Wenge muzika elle Wenge elle Paris na ye na babula mbemba barikoko basi basalaki déjà mouvement na bango alors surtout le bitolo ba Wenge oyo ke histoire ya Wenge tokotala Wenge tango ezalaki na ghetto to Wenge ese bimaki poto beta lisolo ya Wenge ese bimaki na miso bato Wenge bimaki na miso bato eza oya ba wera oya ba jibe oya ba Dolphe Wenge wana mais ya Marie-Paul te po Marie-Paul asa kendeki ce qui ezaki azongi ayeko beta c'est que ba modifier ou bien ba insérer bango nde ko insérer or que tozol ku lisolo ya Wenge
oyo toyebi ke tonokela bambula oyo toyebi ke tosala ba moment moko ya bien ti tokomba papa boye toza na souvenir ya wenge comprendre wana penda yango bon so bato balobi neti ka neti ya fere mais non bakozwa fere abeta nzembo nini fere abeta te ayemba te na wenge ngaza mwana kasavubu na koli na botami na india 42 bango baza na jokol kuna na la zamba disons mais tomona te nga na mona wera na mona fere te fere bandeka kozala oui tant que musicien baba musicien so bazaka akotani déjà mouvement kala mais mata te to abimate oui ça va so que ça boy ça va mais yakoloba ke fere yemba te ba premier concert a wenge tango wenge ba uti poto ba zongi na album wele ba beta yango na jardin na moto na bandal tosala tonokeli mbula na concert bango ba leader ba batami ba olba na biso abiono poto ndima ke forme eza yo la kisa biso se forme eza yo obina na se mbula na podium to bina même ba master msuna mona balongola bango ba forme po wana mudunga zaki ali sekite Marie Paul Azamutu jamais wenge ko bosana en plus il faut pas en a besoin na wana na tiki deuxièmement faire rigole juste de Nias on a un grand frère propre et le wal bosso na rope sa mbote place ça eza kozanomi kiti sa pas ba grand frère ils allaient bien premièrement yami balé orgueil ça bien parce que musique c'est un orgueil ça va yami ça tout moni héritier watanabe papa le pango herba ve bazaki asa tout est fort mona na bango parce que baba vie faut mona na bango atazaki na wengete mazana ligne wana nde le beaucoup eza na banzele belé mais eza na nzela moko linda nzela ba papa bakenda biso to respecter ba papa ba maman parce que baza ya biso en plus même ba yaya baza ya biso mais soko landa ba yaya to linga toujours ba yaya benga parce que za grand na wana bandaki pa ba yaya premièrement ya mbale eza po bato ba yeba lisusu eza ka ba yaya wana ata baza ya kufa faut landa bango toujours kozana bango père bonjour bonsoir ndeni boza bien sentiment na bango na ba organisation petit oyo to bando sama na biso azala petit teto zo no petit mais ceux qui ont ba benga yo soit ba benga yo parce que ça Jésus de Niance merci pour nanga na ko mo nango eza mabe na ligne ngote na lingi vie akende ska ba grand frère bazali même na téléphone même pas na écran landa biso te ye mo na téléphone père ndeni calme na na msuba ko benga nango donc pour nanga vraiment elo nanga na biso ngona na lingi ko yebise ba mambo belé te pardon asa ndenge Jésus de Niance azalaka Jésus de Niance azamutu nzambe azamutu orgueil azamutu ayoka maloba nzambe ayebi ba ya na ende bazaka na bango biso ko toyebi ba wera te bango ayebi wera bien ayebi faire fallait comment on appelle ça jibi mpena bien ayebi ma problème ba grand frère na non bango pena bazaki na ye donc soka boya bango pona nga vraiment en tout cas je suis désolé atika mambo na alanda bango mais yemoko en soi aboité mais bango peut-être bango ba bengete. C'est ça oui, il faut y aller non approcher ba onde ba benga ba ya ba ko bengo na ba luenge te baza ba ya. Ba na besoin no soko monde ba tuna parce que ba na besoin no mais ba lingi yo moko eta ki petit ki ndeska baza. Tala na ebite so landa ki richala ndai bango ha. Oui, ngape na zala te mais na mona ki ngo avec téléphone. Téléphone motolele comment osama mbebele. Na monde pinda c'est bon. Félicitations. Moto na tembe place oza félicitations. O aza artiste na o te mais fan na yo na lelo fort. Avant na matungi na diba à 14. Na sepela no fay bay ba kuteza na simplicité na oza orgueil mais simplicité na onde yango na ba yaya ba muna ka oza en plus na okiba tio déjà même faire rigoler na linga ki ndiska ba yaya baza eta ke fan na ina linga rail susu no lo bagaya moni wenge to kenel l'époque wana to mona ke faire na ya wenge mais mutana ko empêcher mugeza ki jibe mais de la forêt azwa ta ke moi na bena soirée pena to yoka etina ba fois congolais. Mais par rapport au tal makambu qui appelle makambu ba Marie Paul nanu penate ba faire repende bazana do rena didogo simba na mte po ba o ba sa de ona ba da mi kol de makasi donc moi pele ko simba te ba pe ba tika nanu penate do to ko no to mona ga wera jibe be kokota ba kaluchi ba fande ba mena alias comprendre donc rena di ba tika no tous les deux ba tika nanu penate toyo kono toyo ka bango no exception propre bango batika pena nanu po bango esimba te bon salini quand même bon prenons le cas par exemple il y a Marie Paul azana kasa wenge même si alongwa qui après mais mazaki na kata wenge te Marie Paul na so totali ba manga mususu azalaki ne mais net penate on pone po ye penate force dans les cas pour nga penate dans les cas na fere to bote fere ana chanter azaki na wenge mais kunga bela faire boyemba Marie Paul boyemba na zena wenge mais na niveau pena on pena boy c'est que na par exemple nenga bengsi bon tous les deux bon ba été c'est que
ekosimbaka te batikoloka bapolémike moko boye te eza nule moko boye bakolo basala na eza blaki te batika toyoka bango mpo acte bango basala oyo etikala histoire eza mambo ya wenge olandi quand on parle de wenge toyebi banani baza na wenge banani mpe baza na wenge te c'est simple eza likambo okita komata te toloba nini Marie-Paul si tu te sens mieux oza na besoin ozala na wenge na mamo ezosalema actualité oyo tobetaki lelo ozala présent qualité ya baboulot no yango ezobenga yo hein je sais pas je suis clair quand même boulot non nde ebenga yo ke Marie-Paul natiaki vocal tel nayembaki boye na wenge nazalaki c'est simple nayebi te so to se comprendre oye si omoni mpena ke oza no mpena botao mafuela eloko eza te na kati osalaki rien fort ya rien gare à toi frère na yo mpo na nga opinion baboyaka te opinion reste que l'opinion nga mpo na nga o wenge nayembaki te no ya te nayembaki frère Gola Jésus des nuances je te salue de loin merci mon vieux ouais frère Gola c'est un bon chanteur ayembaka bien Congo yebi critique eza te pour les Français babaka tout d'abord il faut valoriser l'homme à son époque car l'ingratitude est condamnable yo yebi ingratitude ya te ayembaka bien mais ve oza mambo wenge toyebi wenge tomiyebani wenge wenge frère Gola wana mambo na ye pour aza leader amiyebi toloba rien. Mesdames et messieurs, nous sommes ici sur la place des artistes. Donc c'est ici que nous allons boucler la boucle, c'est ici que nous allons boucler l'émission de ce soir. Donc nous avons entendu Toyoki, conclusion, propos, il y a moko la moko en ce qui concerne Koyeba, si présence il y a fait rigola, to présence il y a Marie-Paul, est nécessaire ou pas, sur les nécessaire ou pas, il y a Wenge. Donc chacun de nous a péci chacun péci propos naé, a péci avis naé, ça n'engage que donc mais j'espère que biso tout au lundi donc un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili Télévision pendant aventure oyo donc de tambol pour avis à moko na moko ba fan il y a des mélomanes, donc, et ça là moi bien. Donc un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili Télévision et spécialement à celui qui est derrière la caméra, Kevin Leou. Donc mes salutations spéciales à toi et mes salutations à toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Mes salutations à tous ceux qui nous appellent, et qui nous contactent, qui nous prodiguent des conseils et d'autres choses. Donc nous disons un grand merci et surtout un grand merci à celui que j'appelle mon cap, Caprice Loco de management. Donc mes salutations à toi. Et mes salutations à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fidèles à Congo Mokili Télévision. Chouklani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch.